Soko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Nasi na ebisa kioke na koya lobi ya lelo na bali na koya na ndako yeli kama bilote na yipona kotala uzu décision nini pona koya makambo to sola me présenter une excuse travail que na ibagite tala makambo ya salama donc nazagi eza faute na ngate ba ibisa ngate ka za occupé na présenter une excuse na bego limisala ko totalement entre na kansinga na za yezute de toute façon ngana yezute pona limisa bato mais ça va na vie na ngale na vivaka na zaka dent pour dent non na kolimisa ote na yezute na makambo yo tukala kusala awa ngana zana voyage na poto yo tukala kulinga mwasi nanga ngeyo la la ndapu nanga ofani wana 2 semaines na ndambu zola anwana olingipe mwasi nanga bon ngana ndi bana sepela nango est-ce que tu n'as qui est mais je vous dis que n'a pas quitté est-ce que tu n'as qui est mais tout le temps vraiment moi c'est là il va quitter il va jamais comme pas là n'importe on a le pas monter mais nabi que otuna qui était ya mwe pas bolo bana monter et moi ça mon ami camarade ya moi sina yo Tony. Ça fait 45 minutes, enfin, disons un quart d'heure. Et vous croyez maintenant qu'à part ça, nous avons un salade? Oui, mais ça, il faut discuter tout rien à l'heure. Dans ma société, j'ai des courses à faire, donc pour que ne passer par là, pour que bon, non, que je viens ici passer mon temps pour ma caméra, pamba. Les autres pour les gars de l'eau monter. Bon, qu'est-ce que vous prenez? Mélanie. Dossier na Elia wa izali dossier mususu eza pona yo offrir nga billet o so menga ile côté ngamo na so masana mbongo na ngamo OK, merci.
je crois aussi aux une solution dans Wakambo Yangai. Bon, je te propose un échange 10 000 francs congolais. Comme ça, on termine les problèmes. C'est quoi 10 000 francs? L'argent. Et vous croyez que ma bêtise au sein de Nangai vaut 10 000 francs? Mais c'est la proposition, non ou quoi? Mais quelle proposition? Il y a 10 000 francs? Vous en avez? Vous avez 10 000 francs, c'est bon. On a 10 000 francs. Un jour, 10 000 francs. 10 000 francs, c'est le moyen. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Qu'est-ce que tu crois? Tu vas maintenant là? Mais qu'est-ce que tu crois? Pour qui tu ne plus pas maintenant? Dis, mais au fait, on a combien? Yo, ça va 10 000 francs. Le maître il rambo, on a plus un bon. Mais tu sais, mais c'est pas ma faute, c'est ta femme qui a 10 000 francs. Quoi? Tu vas mettre 10 000 francs et écoutez, on a parlé. Je te fais une proposition du CD. Voilà. Moi déjà niveau toqué que aux âmes malhonnêtes. Faut pas exagérer quoi. Aux âmes malhonnêtes ici. La façon dont on est là, on a moins aux âmes malhonnêtes. Malhonnête en quoi? Monsieur Afana, c'est un journaliste. Donc sur Olingi, bah comme ma Cameroun a journal et les capins d'information, bah télévision c'est le bango. Donc on a sur Olingi, donc maintenant nous avons photo na yo. Photo ça la on dégoûte. Bon écoute, tu sais qu'il y a un problème ministre pour la solution. Hein? Ça c'est entre hommes, on arrange ça entre hommes. Mais au gang la gâté, parce que tu as gâté au gang la gâté. Et toi tu me payes pas non plus, mais on s'entend, c'est une affaire. Mais affaire les allez faire le football bander à Malé, mais c'est pas ça. Entre les bateaux, on va discuter. Mais il ne faut pas exagérer. Il faut faire un peu ça. Quand on a pris cette proposition, l'Union européenne, je ne sais pas. C'est où il est revenu. C'est à toi de faire une proposition, parce que moi, je t'ai fait une proposition alléchante avec 2 millions au limité. Nebisa Kodé, le début, Nazali de Sanda Yaroi Nabucodonosor. Donc, dans un œil pour œil, dent pour dent. Yo doit que moi nanga nanda ko nangai, ngai faut pas ça ngape moi na ona nanda ko na yo. Un point très. Mais il y a une différence. Moi c'est nanda ko na yo, ngara zo qui est celle qui est tombée amoureuse, c'est elle qui m'a fait la cour. C'est comme ça que j'ai cédé. Et c'est différent alors on peut se regarder. Voilà, de la même ligne, tu me facilites maintenant la tâche. Yebisa moi si na yo mena yemo kwa lula ngana malembe na ko de la dureté. Na kolembisa ndoto alula ngana ndima. Yo yebisaki moi si na yo. Yo yebisaki moi si na yo pas. Ah yebisaki était mais c'est Salemi. Et c'est Salemi maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Salemi déjà. Moi je ne savais pas. Toi tu ne le savais pas non plus. Mais là Olinga il va pourquoi? Voilà mais c'est quoi dit? Apprendre ou à laisser. Na sina lobio yangai. Na rasi c'est tout. Donnez-moi 24 heures. Au PC 24 heures, on a PC 48 heures. Faciliter la tâche, nazo moi sinon na malembe, na swana te na bundate. Yemo kwa linganga, na kolembisa nzoto, nazo pe na malembe 1.3. Je crois j'ai terminé. Pourquoi ça a changé? Ça a changé. Huertos. Pas. Ah bon. Camarade, la facture. Yo, Fandi, yo, mon gars. Félicitations. Oh, yeah. Kasi sala kata bu na ko molu ba dessin animé moi sala kata yangu po ezala ka okaka soko yo ekuta kaka yaya oyo moni mutu wana amemanga mukolo na voiture na ye o wana moni azali koteka ngombe na oza yolo bosiko yo moyi mukona keneki na magasin moko kosomba bona boye nato na yebisaki yo oyo alwa kaka ndenge wana na ndako oyo lelo komofanda yo moko boye bien ya usekisinga nazokama nakasaki ta mosusu yo mpe ozoyokelanga mawa na basituation oyo ezolekela ngai nzoka nde ozoya kocola nga yo kasi ndenge nafandi boye makambo oyo uti osalamela ngai na mwana na ngai yo kasi ezosepelisa nga kasi yo moko olukaki yango ete olukango ndenge
so na fandi boye nazokoimagine te nakanisa situation elekeli nganga na esengo nazomona ndenge nakokolobela yango tina mpe nakokoyebisa ngo taba mina situation moko kolonga so te na motema ya mwana na motema na yo po eza eloko oyo osalaki yo moko mpe moto olingaki yango heureusement kutuke mwana na yo azalaka na bareserve mwana akendeki kuna te mais soki ezalaka ke mwana akendeki ndenge oyo okendeki ndengaki ezala ndeni nde yango wana omoni nga nazali ya nazokanisa te soko alekaka likaka ezala ndenge nini nga na mwana na nga epuis mabe na yo oumelaka te nakokutana na motu makambo nyonso ozosila kaka wana eloko wana nazokokana nde eloko place nga nazotelemela mpe yango wana nazokokoexplike te omoni lere moko boye ta mosusu omwana na fani na nga bien mais lere moko soki kaka namoni mobali moko wa kitoko ta mosusu surtout soki aza vedete yaya omona kaka makambo nyonso ebebi nango ngai moko nakolinga kaka nakende meme ata ngai moko nakende nakokobanda mpe ngai moko kaka ozomona oyoka ndeni moi naexplike yo ndenge nayokaka eza te yaya nakoexplike yo ndenge nini donc ekopuse nga kaka nakende kaka nata ye moko atali ngai te ngai moko kaka ale nabandi kaka oyoka lokola mokosa namoni eza ndenge wana ezalaka nde bongo ezalaka wana okokende badelivre yo te wana eza eloko ya délivrance yaya mais eza demo mobimba afandeli yo te nayebi te na explike nene eza demo te mais en tout cas nayoka kaka sentiment moko boye kaka nalinga kaka nakende kaka donc eza bien te eza demo moko afandeli bongo basi nyonso baza lokola yo oyo alinga na sa bongo te ta mosusu oza ndenge mosusu mais namoni kaka ndenge olobi wana eza bongo. Bonjour. Bonjour. Ça va, Nick? Oh, ça va. Bonjour. Bonjour, papa. Aza moi c'est Libala, papa. Hein? Aza moi c'est Libala, c'est une femme mariée. Oui, Asali le côté, moi quand tu sur la caille, moi on a fait. Enfin, on a dans notre agence. Il y a un problème, mais pour ça qu'il n'y a pas de yaoundé naza ko examiner ngo. Le gros samu tu agence papa, boso la kama kambi agence. Soko mone wana sima makamu zuzo baluki, obenyinga na kena sima. Pandala. Enfin, nazo comprendre te po tozaki nde na masolo mosusu bongo sikoyo azoconfondre nde masolo yango na présence na yo kolanda ye wana te ndenge nini kasi. Oui, ça va. Mais juste voilà kosala compte rendu na mosala ndenge na kosala bila évolution ya mosala na biso ntina agence ekopesa kaka baformalité wana eli oyo okolanda kaka ndenge nakomi wana ndenge yokolanda ochange yango te un c'est 4 matin mais c'est kwedi akoya koluka yo awa. Kwedi? Oui, akoya awa. Ayoluka nga? Oui. Kasi susi na yo ezalaki nini ozonga libala te? En tout cas susi na nga ezaka wana. Kasi yango agence apesaka motu eloko ye alingi esolo te. En tout cas soki kwedi ayekoluka nga nayebi te nini nakoko remercier yo. Kwedi vraiment akoya. Kwedi akoya awa ayaluka yo. nazodute momuka ndenge nga nayebeli mobali na nga. En tout cas azala matata mingi mais soki akoya nayebi te. Non, c'est juste première partie. Moi, j'ai dit première partie, agence à Salinano. Mais la deuxième partie, Zali. Mais au moins, on attend sur deuxième partie, de la moins ma casse que première partie. Mais de toute façon, au Lekalobin à 17h30, de 17h30 18h, les gars na Erwana parce que quand les cavantés. Parce que baby que 16h na kanga bureau mais au moins la porte za polele bio soko ye o tindike kaka ngana oza na kati na 17h30 o pesanga rapport collecte c'est les kindenge ni na koya. OK Na koya problème ça. OK En tout cas merci beaucoup.
Si on a verre à maille. Ah, moi, je suis là, non. Je suis là, 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 mais on a un problème. Il m'a cassé une tête. Mais je suis là pour ma canne, quand même, n'a pas raison. Nous avons droit à ça, je suis là pour ma caméra, on peut pardonner. Voilà, tu vois, les problèmes, c'est juste un peu ça. Oui, les problèmes, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons un problème comme ça? Faisait pour ma casteur, faisait pour mon gars bouquet. Ah, on a pour bébé. Ah, non. Ah ouais, et c'est moi? C'est-à-dire qu'ils ont pour mon gars bouquet. Ils ont peut pas citer d'ailleurs. Ça va passer. Donc, dans 2 semaines ici, donc, comme ça, devant notre caméra. Le problème, c'est que 2 semaines, on a besoin de à coup, mais répété. Mais non, c'est que vous méritez. Non, vous méritez. Bon, aux hommes, on a problème à Bolingo. Hein? Et si là, il y a une bienté, tout si sango, il y a Vanda, pendant 2 semaines, bon, et puis si tout si c'est au niveau là, quoi, tout est se calme. Ok, Bandel m'a mort, on dit, mais problème à nous, nous allons problème à Nani. Hein? Bolingo. Alors, on va pendant 2 semaines. Voici, aux hommes, on a dit caca. Donc, on a dit caca, on a dit pardon, on a dit caca, on a dit pardon. Bon, nous sommes là, on a dit Aku melate. Voici, à Jésus. Le Jésus, nous avons dit, il y a 2 semaines, nous avons 2 semaines. Et ça pour aussi c'est un problème. Problème, il y a un problème dans le gars. Je comprends que tu es. Nous avons fait un problème. Vous l'avez été. Ils ont des problèmes. Donc, si Nicolas a un maman, pour son gars, maman n'a pas. Mais nous avons là qui deuxième bureau, il est bien voté, il est bacango. Nous allons bien voter. Dans le premier bureau, mais Melingamboyo, on peut s'en embrasser, on a soutenu sur le Moussala. Bah, j'ai tout ça, on a dans le pourri, ça a sousté. Nous n'avons pas bimbate. Bon, nous avons et nous n'avons pourquoi? Nous avons besoin de moi. Et ça, Tala, ils ont la chambre. Nous avons qui n'est pas de faire un état comme donc, il y a une chance de te faire le pourri, de te faire un état comme ça, raison. Fandanam. Et c'est moi. Et ça, on va pas. Il faut bien que c'est moi. C'est moi. Et c'est moi. Et c'est le reste là, c'est pas ton problème. Yaka. Je peux expliquer pour moi avec quelqu'un, on est les agrafes. Pas exactement moi aussi. Au moins, on a la liberté, c'est moi. Écoute, rentre là-bas. Ils ont besoin de son bail, aussi. Et ça, moi, Yaka, il y a un Yaka. Il y a un besoin de cas. Et quand il y a un affaire, ok, les sous-souhaits. Quand il y a les sous-souhaits. Ok, c'est pas maman, là. Zéro, aux hommes, on a pick up le dans quoi, Zéla. Et son montant, aux hommes, on a marre. Et c'est bon. Oui, mais papa, il a joué là. Attends, papa, nous tous dire maman la bino, aïe pour 2 semaines, tout fait n'anga n'inda kumoko. Ozo mama maman, papa le bibo. Ah wote ko le bango ko bango na ko na sika pamba. Yo po zimi. Ya wote po kipe. Yo na zola na abisida mama na yo to ba ndeko ko tela Nana na bizema maske ba mama sana dawo ngala sepela kana. Ese ngalo bi mama na ya pour 2 semaines, yesa ngalo ya ko sala nini. Do yena na le mama na bino te. Na mabe yo so sali. Yo de muti meza rasu moto moto de. Oyebi papa bien caractère na nga zaka. Papa ça quand même mutu moko ba respecter ke mingi ala personnalité na e. Ba bêtise no so mama sala na ndako. Papa zo mama azongisa na mama papa zo mama azongisa na kata ndako. Yo po nzimi yango. O suka zo lo bana yemta lo bi bien mutu zo ndazo lo. Ah, lipati. Mona na mama ndenga za wana yemo pena uzape kuonja lo ngama kone pesa songe pa makuto yena ndako. Mena ndako pe o nisi ndako pe boko mona na zo. Ese ndako boko mona ma mni na sala. So mama na maka ya na mama sala na ndako. Papa zo meko kasi. So zo meko komeka kasi. Ndio zo to boka pa. Ba tiza komeka te. Oh, komeka te. Komeka maka mazo ya solo benza komeka. Pour 2 semaines. Ai so meza komeka te za solo. Asasi. Oui. Parce que tu m'as zéro dit. Nazoya. Masasi.
te. Non, c'est ça, mais non, Ah, si. Alors, je vais tenir avec mon corps. C'est quoi le mot qu'elle dit? La mélanga campap. Est-ce qu'on va 18h, 9h, la campap. Ata sogozi campap atomoni koni mutengela o la bilingam. Masasi. Ngana sogozi kuna poto solo nanu bien, solo bien de masasi. Ozo mona teke depuis tu commencer comme tu ozo y pananga tu solo bien, tu solo malamu te. Il faut quand même tu solo la te, hein? Ozo ya wa nazo comprendre di bala ngana yote, hein? Oye, di bala ngana yusuki kaka mbonga biloko na lamba. Oye, vani na salon, tali télévision, ozo nzela OK. Depuis on commence à combien de mois en la chambre comme raté, hein? Et puis les monsieur oyo côté aller wa côté aller au 5 raté, au bitu raté. Donc on a encore normal, on a so combien de bala to bala na to sala bala ngo, les bala ngo sala ndeni, hein? Problème na yo zali. Ozo mobali abala yo mariage point et c'est lui. Donc je suis là. Na supporté monsieur Kwedi asili sana no posa na ye moko asisa posa na isima akende na ye ngana za muto violence te na za muto brutalité te na linki ye moko ani kimela na malembe ye moko asili sabon akrepo so to kutana nzela problème za la tenga na ye on peut se dire bonjour et c'est donc na boko ko brutaliser yete ya on a dit que asili sana akende mais ngana yo toza mwasi na mobali ton probabilité n'est pas l'instant allez ma prends ça hein mais nazo kama est-ce que Kwedi ozo mona Kwedi kaka ya kaka non mais tu es venu à beaucoup de la vie ne pose à reprendre après mais ça c'est pas besoin nazo comprendre yo te mais naza ya yo où est le problème naza ya yo je suis là na boité mais ngai yango fona ba desa yango ngai mais nazo mona ngote na ba nazo mona ngote mais nazo ya nazo bon siko nazo tukambongani ngara usabonga ati na ulamba ati wana hivi so ipona ulamba au ya restaurant masasi au za restaurant so zingine restaurant okena vile kikulia au za restaurant pona lamba bilo ale na lobina poko na za al prépare les koni mutenga na ulamba ati na hivi so usanga mwe na ulamba ndio makamba usala coach pour la zone hein na ulamba ati ai lamba je passe le soir dans la boîte. OK merci. Alisanga inakumba Mokono ya suka Namona kembo Yesu Alisanga inakumba Mokono ya suka Namona kembo Oyala yonza Oyala yonza Bolingo. Mene poto sola. Bosola nana nanga kanga yo. Bonito. Wala uzochola ngato lingolo bani. Na chola pona sola. Na ye poto sola po ozona ndo. Nazana problème au régler. Kwedi na bengi pe yo awate. Oyoka kiteke la check lero nazo benga pepe kwedi yaka oya kutala ngai.
nalingi nanga baproblème te baproblème oyo olingo silisa baproblème nde nazotunanga ntiko nde oyebiki ngai nakoko silisa baproblème naza kuna te zongo kuna na bamami watana osozo ozwi bamindele na yo na bamabele na yo ozokende kotamboka na bampampamba wana naza kuna te ozoyo mais bakomemi toareklamo na bato te so problème ezali bato basisa bango kaka bato ozwi na ndako tosisi problème c'est tout oko kotikanga tranquille te oyo okutanga na fani nanga bien moto afani nde na humeur ne ya bien sikoyo ozoya mpo nga na silika na bino silika mais ozopesanga kanda justement ozopesanga kanda nalingi biloko ya ndenge wana te oya ozwanga nazonga na ndako wapi kweli na fandi asoki combien de mots eske oyebaki kenga naza mwasi no oyebaki yango ata mbongo apamba biloko kolia ozali kotindelanga natekiteki bilamba na ngai nyonso nateki babiju nyonso presque nyonso natikaki lisusu na eloko te nde ozoyelanga sikoyo ya kozwanga nakende na ndako mpo nakende osani boniko wana omoneli nga to boni nakende kofanda wapi na ndako oyo tala kwedi mpo makolo na ngai elongwa awa ifo ofuta famille na ngai ofuti bango ntaba opesi bango mbongo mpe opesi nga mbongo nasomba biju nasomba mpe babilamba oyo ngai nakozonga nango na ndako wana nakozonga ndenge modele onga nazaleli te na ndenge nasila tikali boye bongo siko nga nazonga pas mais un problème que je vais faire tout ce que tu as ce dont tu as besoin na opesa yo nyonso kosenga osasali babétise na yo kaka soki ya ndenge nini bongo siko ozoya koloba na ngai ya oye olingisa biso omoni nazali koluka mpona somba taba mpona kotika mwasi na yo non semeki eza nango problème te ngai na kofuta nga bataba bamandi nyonso wana na kofuta taba na kofuta bilamba na babiju nyonso atekiteki eza naye nde mpona nazwa ye naye nde mpona nazwa ye nazaikanga na yo sila bongo lokola mpe mikolo eleki mingi ngai alobi na kofuta taba mais ozodiskute mpo ngai alobi na kofuta taba ozodiskute mpona nakofuta taba bamande omosa kovanda na ndako awa naye kozwa ye nayebi te ndenge ozodiskute mpona moto alobi ka ye koluka ngai yanga mpe nayebisi lokola natekaki bilamba ngai nyonso bateki babiju malamu afuta yango apesa bino mpe mbongo afuta bino nini balotowanga sona mbola lopola ni alors nini ndenge ozwa ye c'est tout nakofuta bamande bilamba taba nakofuta c'est pas un problème ngai aza koyeba kosisa funa yazonga na ndako kaka ndenge nalobi wana naochange te c'est pas un problème je achète tout aya ozolobi na ntongo meme bilamba kutu na mpo na ya kotika yango deja ya kotika somba yo moko ya kotikela ngai osomi mpe babiju yo moko oyebi bagu na ngai nyonso osomi babiju oye nango ce n'est pas un problème soko eza te na hotelema bon lobi ozala déjà prête boli nayebi ke omoneli tata bato na makambo nyonso oyo osalaka na ndako na ye obimaka na mibali ya ndenge na miso na ye asalaka eloko te mais niveau oyo okomisi tata oyo okomiseki zengi okende okotele ndako ya nganga mpo tata oyo akolanda yo namoni yango normal teleki na ngai oyo eza ngambo tika nanu koganga ndenge wana mpo ngai moko ndenge nazali na ndenge nazongala wana nazoyeba te soki kodi kaka oyo moto aye mpona kolanda ngai nasalila ngai eloko te elingi kolobaki na yo ozokamwa malobo azoloba mangungu wana nazosala na ngaka ya pamba nazokamwa mpe na ndenge ye moko ayeboye ya solo yaya bongo ngai tofandi ya mikolo omoni ngai nabimaka nakendeki wana nangeleki epai te ntuka ngai bamandi na ye wana koya nango ngai nakozwa na ngai te nakoki kozwa eloko na ndenge ya mabe te mama wana eza pesheloko te mosani mabe ndako nganga te ngai moko mpe nazokamwa Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Voilà. Sangoma, exactement. Na ika na ndenge olobaki na kaka soki tosolo tukana na kamwe vraiment kamsinga mpona ndima te ye wana
yana ndenge makambo nyonso nalobeli ye nazokoka kondima te ke eza ye mpe mo oyebi mobali nanga ndenge azalaka wana bon nga moko nayebi azalaka matata mingi mais quand même tosololi na biso bien toyokani alobi na nga sikoyo aozonga bon tokende. Bien, là juste première partie. Le monde seulement boy pas à liboso, mais c'est pas tout. Donc, étiqueter encore deuxième partie et vous allez remarquer. Maybe que ça m'a cassé mais lokola mpe makambo ebali okende na suka boye malamu oyebisanga kaka libela facture na nga comme ça ntango tokosilisa mpona banda kofuta ata ndambu nabanda mpe komiprépare nga moko na ndenge ya non mpona facture nasi nasalaki yango déjà nasi nakotisaki déjà donc mais yo nda kofuta te mais sekweli nda kofuta yango nasi napesaki ye nda kofuta wana nazolakisa toujours makasi agence na biso bon ndenge nayeba kaka mais loko olobi ye moto akofuta ça va merci mingi wana omoni makasi agence sikoyo en tout cas nasepeli mingi namoni vraiment que premier pas ezokende bien bon en tout cas naza na espoir te makambo nyonso okende bien. Ok. Bon, merci otika malamu. Ok, merci beaucoup. Eza bien. Olati biloko kasi tezokende lelo kodia soye osoyo kati makambo tosolaki na bututi aya bongo kakolandela likambo moko wana ozololandela nga naza mokolo te apres naza mwana moke te likambo basali biso eza likambo moko monene likambo biso tokoki kosala bango ndeko bango baki kosala biso ezala su te akendeki aya kozonga ntuka wana tokoyokana te te yaya motu nyonso akolaka te makambo nyonso esesili donc esilika kota oui entre kanti ayebi asolola ça va bonjour Bonjour. naza nanga prête hein ouais. Oui, pardon chérie, mais ça m'a aussi. Ya bon, ça me fait le c'est même ça ça mon côté. Ça va ça Eh, madame, ok madame. Boli. Ponga makambo aller retour wana nalingi yango te. oya kozongela nayo te oyo eza boye kuni komi lisusu boye nalingi na nga te makambo tusi tosolola kolinga kozongela yango yebaka biloko na bango bamandu wana nga na kosimba na nga yango te na kolia na nga yango te lia na yo osala yango eloko te omona oyo kasemeki poeli okomande awa mwandako yango moke nalinganaki kuna lela nakomi kuna bayebisinga okokaki na kofuta susu ndako te osi okomi koto ile bapesinga adresse yango wana na ye te mpo okwedi ayaki kuna ayaki kolanda nga nazonga na ndako bon lokola mpe mokolo wana tobundaki biju na nga ekweyaki yango wana na ye mpona tuna soki olokotelaki ngango mpe soki olokoti yango bongo ozongisela nga oza mpenza na courage olongo esika outaki oke kotala esika na yalaki ti oye kokoma awa osoya kolobela tosaniki kamaradi nga na yo oseka ndako nanga eza moke yo batongela budingi ya monene meki ndumba nde ozotika te ata ozongi na ndako lelo eya lokola moto abangi te amelaka bangi ti suka nango akokufa kaka nango
okotika ndeki ndumba sio nakanisi ezosala nde pasi bino baso ndumba nde bozalaka boye natikeli bino ye mikolo nyonso natikeli bino ye bokoki ata ye kozwa ye te aye kolanda kaka ngai ndumba oyo ezofinga te ozo comprendre ifo oyeba kaka ke naza kaka mwasi na ye eza kaka nga donc azwa mundele azwa munani azwa yo donc amoni ke oza zero yango wana mpe azongeli ngai menga kindumba nange yeba nandimi nanga kena mwasi ya ndumba mais yoso kindumba na kata ndaka libala yo ko bomba ko parce que bomba na kata nzoka bandumba ba beleni na ndaka mabala loko zobosa ko yoso lakisa mo polele mo kosi la te ozangi yo ndo zangi etika otika bo telengani pe ka bo ya nini ngo telengani te yo ba yako sona mawande po zo ko futa yo so kindumba basala ko batiyeso tu eza ka bilonge baswa kate ngako na usala ngona zo so ba musuba sala ngo baswa kate ozo yo menga azoswa nandimi yango siko otelengani ti yo okomo ya kozandaka mwa ndako moko ozangi ata mwaya ozobenga oka mwa ndako ozokamwisa ngai bamosuba nango te yo oke libanda na libanda ifale toyoka mpe mobali moko azoyaga abongisi yo donc oza etula yango nazonga pa kolipo monela yo yangomonanaka touti na libala obimi na libala mosu koti mpe na libala mosu na ndako aga mais yo emonani te nana kole yo yo nde opesaka mibali mbongo nanga mibali bapesaka ozomona eza kole ya ndenge moko te pour preuve oyo te azobela kaka kende ngai baza mai nayebisi yo ata oboyi komela okosukola tanenge azokende mawa tro mokosa apesa okombo oyebana il faut qu'un goût de dire pour montrer qu'on a des décisions. J'ai pris les gars. Soyez. Ah, Nicolo, vous voyez, après les cas. On va comme ça, on va arrêter le rose de la papa. Je te vois que vous avez un essai. Mais ça, là, vous avez un pourri. Mais ça, là, vous avez un mais ça, là, bien aïe. Ah, oui, bisous, ça va sous-souter. Comment ça, là, qui m'a bien des arbres. Parce que papa, bien, ça m'a comme bébé. Maman dit qu'on a bien bébé. Ouais, je sais pas boulot et quand c'est gagné. Ouais, puis je là on va dans la coin. Mais maintenant on se met en ballon. On veut que maman va doter ka fumer na poto ba la cadena ba yeba bim bongo je là ça non. Ah mais ça on va. Ah mais je vais pas qui peut maman était. Mais c'est papa nous va aller aller bébé. Ah petit pas makabona papa ngana za ku tata kuna tena okota bakatu. Tati ba tuna bien. C'est quand tu as des concerts ko atanga ki singa ke papa. Ngabe na mwana mketi. Yote ngabe na nini mwana naye. Akademia. Ngabe na mwana. Sengela yo ko nzima lete menga yo sengela ka po mo bika papa ba ja concert wana donc to mesa na ngote. Donc na mwana gaba na academia on a mis ba sam ba modogo ba na mwana mo kana TV bo na mwana mo kana mis ba mo pardon. Ya ko me kana go senga yo. Menga pe Baba bele tamboka na biso na to go ke de mene papa na bino masi. Yo te to dina yo papa oboya. Et c'est là où on dit à ce moment-ci. Ah, tu t'es pas dit pas, tu t'es allé à la tout ça, tu as raté sur le ciel. Ah, ça m'a bien moi à trouver. Quoi, c'est sur les écrits, c'est que la maman est venue. Mais maman est venue à maman, mon bimba, dis-moi. Pourquoi là, on tombe de il est à côté. Ah, il est bon à vous, mais on va bien, ça c'est le côté de boulot. Ah, non, 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 tout ça, ouais, tout ça, c'est pas vraiment tout à fait au camarade. Moi, je dis que moi, papa, on a encore un tentative, c'est pardon. Et nous allons voir maman la moi, comme maman, papa, on a encore un dit. On m'a bêté là, ma camarade ne sont pas que ça. Mais bêté là, bien que c'est pas bêté là, t'es que on y est sauté. Bon, là, la bêté, la ligne sauté, ma bille a changé des habitudes, ma bonne manière à Zara n'a changé. Bon, on va dire papa, oh, bon. Enfin, peut-être que là, elle n'était pas. Non, quand on a bien là. Donc, on regarde papa, c'est que maman zoe na ndako donc on check kama kama mtu yeso que maman ozonga ndako. Maman benda ba petit ça ça hivi moi ça taille nous ko papa ça ça hivi. Ah non, tu as dit maman la zonga, azonga pour des semaines. Quand il fait il y a beaucoup à le boss là. Zonga. On peut pas laisser moi c'est là. C'est quand même. Tout partout. Qui peut les embêter après avant. Mariage, muda boti ba mimi na taxi pipi ndio na zo mariage jamais regardé. Muda boti. André Zoya wa. Yawa. Na ko ndio kwa mpaka sana. Kweli mimi na msako ko sheri pardon. C'est un monde là. Mon maman
bozomona mosala sika epi mpe bolati ba uniforme na mwana mosala ozomona makambo ngana ya nene namulaisa mozomona iyo moninga na mwana mosala yo bangaka makambo te ofandi na mwana mosala na mesa mpe bozolia ensemble po monanga mwana mosala te tolati na bilamba ndenge moko amwasi ya papa esekotikala koexplike yo bino tambola pene mona elongi yanga pena na mwana mosala donc ofandi na mosika oki basangola nga nazolengiso olati balineti nona babubula okoya pangola oyo olobaki nga na mwana mosala kosaka na nga te dayer olongwe masi ozosika lisusu na koengage mosusu me yo te tala nga na mwana mosala so osalaki bususo banona ndako babengalaki okomi nabenganisaki yo te ozangi respect okosala bakisi nozonga libala oyo banganga na mwana mosala elenge esalo esengo te zero kwedi na mwana olulukelanga makambo kwedi kwedi doyo benoyesa mwasi nokunanganga na mwana mosala omwana generi Chérie, moi, je sais pas. ta chéri chéri ongo kino yebisa yenga na chéri pelo yebisa yena Ayebi yango. ayebi ongo uyinde pona nini Et ça pour 2 semaines seulement, ça va passer. donc 2 semaines olofana naye yana ngakaka ni 2 semaines tokotala en tout cas papa kuno aza vraiment aza bien amodifie ndako kaka na choix nanga mpenza ndenge nalinga ondire ayebaki nazozonga po asala boye tatili pati bongo kobimila bilamba okeya pango mwana fana nino oyebandenga lokoleza tala mama lokwa yozonga kati ya ndako na makambo etalinga kutu nga mpe nakangi biloko nazolanda lipati nakei mama nakei nakofanda na ndako ngai azalaka mama nayata ndeni lipati kutu mwana mokie mama alingika kutu koleka na yo mama moto oboti ngai yo mama oboti ngai makambo nyoyo osali ngai apres wana eloko nyoyo osali mpo se rachete nazokanga biloko na nazokende ovanda lipati na ndako nakovanda te mama nakovanda te okofanda na ngai okende pai te petit mwana mosala wana babien olobi nini kuna olobi ke na ya mpona 2 semaines donc oyaki kozwanga mpona ya mpona 2 semaines Quoi déjà problème de souci? heureusement que vous rectifiez Il faut problème de souci. On a eu problème ici là. Ça, mon pépé, il n'y a pas de problème. Ma belle, je ne sais pas la salle pour la parce que je vois comme qui m'a. Oui, André. Bonjour, chef. Bonjour. Prends place. Merci. Chef, dans la saison qui demande pour un problème dans l'emploi, la réception va passer dans la condition, mais dans le côté patron. Il y a un chef naïf au monde. Nakanisi na bolingo nzambe ko prendre ngai pour ça qui s'engaille. Mais ça fait 3 mois dans ça la société. Dans ce même moi c'est à Kimangai na voisin na moko diamantaire. Donc dans ça la société donc na ça pendant la passe. Place na ko zo mbongo na ebité. Donc na ça na pas me société. Donc le quoi na monio biki sangai. Ngande kono penza congolais. Vous avez des caractères, vous avez des caractères, vous avez que tout c'est fait, parce que l'agence, ils ont fonctionné, moins bon amitié, mais qui est de foot à droit, on les permettre que banquette na biso pour le bateau misala donc tout ce que bon ça makambu ya bateau mutu balongole na musala tout donc ils ont fonctionné na bon wana commission wana. Donc, ce qui est Nazio au fêlé, Moutomi Balé Aïe au fêlé, le Kamabuki au fêlé, donc tout le conseil va tous au fêlé, comme 30 personnes, 40 personnes, et à la fin, au moins, la société est tombée dans la faillite. Tout travail est société, parce qu'il y a un bon moyen de foutre personnel dans. Non, chef, c'est-à-dire que si on a banni Moussala, tout le monde a un salaire mieux que l'agence. Bon, ça, il vous sait pas. Au-dessus d'abord, au long de Moussala. Les amis faute n'a été dans la qui poussait bon maman est mon co mais pas vérité maman c'est la guinée c'est la clé bon tout le temps la guinée maman alors maintenant je comprends
mwasi wana c'est son habitude maintenant. Chef Oyebi. Mwasi n'est bango, les couples n'est bango. N'est chef. C'est ce qui Entah mana mama? Gana zala jarwana te, hein? Gana zala jarwana te. Siko so bana ngolo na musala. Pourquoi oza ko lela lela? Ozo lela lela pourquoi? Non, on a zolo ka place ce que musala mona na ko sala. Kasi ko regrette te. Omoni mabeto sala kana sewa, ifuta malaka ka wana se. Ukazete ke soki na kufina likolo ne nzamba mutundu la ngai te, kaka wana se. Parce que yo du moins c'est patron. Sikoyo. Yo pe badui moi si na yo na diamantaire. Au futi maçon. Ma be yo sa na moninga ya ngba tumsi lo pe. Donc so tali bien na ko le kamo yo ko regretter wana te na ko mimpia ka ba yibinga mwasi ko na zana mbongo te non ko le lamote. Au futi na maçon na yo. Yamona mukili ko linga mwasa moninga te. Mais c'est petit c'est un homme sérieux, à calme, naïf bien, ton soir bien, ton soir bien. Mais yo dans besoin de ça. Et naïf c'est ce que vous dit parce que l'agence a été capable de trouver mes sécurités pour yo kananaï pour que yo reprendre le ça. Pour qui qu'on dit. Ndé na ebeli patron ko dit a rolingate. Dans son musala donc dans ba bêtise au salama ki wana. Donc, c'est catégorique dans une société. Au moins que dans ça n'est pas mon souci. Bien. Et ça n'est pas agence ceux qui ont eu agence sana, c'est pas pour rien. La grande si tout ça c'est pas tout souci na ko inutile pour n'aime so bango. Ya ba dugula ba ogisha kamba na salisa bazuru na salisa do. Mingi ogogo yibate mais na bataze belé ba vie chora tout ça so bipai ba so wana tout ba RTNZ c'est agence do sali donc baza on ba tout ba bien agence alors mais yo na no bi force agence c'est bon mais moi je te promets que agence a eu bon ça que mais c'est que dit peut andi mayo sans problème et ma cambona possible dans le nasco que pour les cas dans 48 heures c'est que la matin on a préparé le dossier là bien mais il faut respecter ba nibe ko ngana ko pesa yo na pesa ba formalité mo ko boye o yo landa so la ni ba consigne on a ti asuka na mo o mona ke o bana musala no mara mo pa mi se ko di bon le problème o za raté et d'ailleurs yo ça la confiance dans la société a ça la confiance n'est pas des mensonges comme on a sur le temps le carte sur table tu travailles très bien on reprend comme ça non sans problème. Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela. Bon, prenez place alors. Bonjour. Bonjour. Ça va bien. Oui, ça va. À Cameroun, ça va? Ça va. Bon, c'est Massassi, c'est une connaissance. À hasard de passage à l'Axassa. Bon, au salle 2 semaines avant. Alors, tu as logé dans là. C'est la chambre, non? Vous avez tout comme ça. Moi, ça vient dehors. Ça va. Papa, vous m'avez dit? Mais c'est quoi, il a contrat absolu à rouler avec toi. Tu es chez moi? Oui, nous n'avons pas emmené pour rouler pour nous remettre. Donc, nous avons trop cassé depuis le matin, on a travaillé jusqu'à présent. Corps et l'ennemi, donc je vais me reposer. Donc, c'est ça, on est tout bien.
Bon, mais alors, chambre d'ouvert, non. Tu peux te reposer déjà. Seul. Mais à la claire, oui, ça moi c'est nos problèmes auto. Il y a parce que nous avons tout ça. Vous avez un temps où là, oh, tu peux n'a pas ça que tire, bon ça va cambo, bon ça va camboter. C'est la claire, oui, ça moi c'est nos problèmes ni là, il y a. N'est pas on sera naté. Je suis cassé, je vais me reposer. Il faut n'aller là, c'est quoi alors bon. N'a pas de sauter. Tu as un problème? Bon, c'est-à-dire que c'est à l'habitude, moi, à la raille moroté. Hein, soit la ligne, moi, on a hallucination, tout ça là, il faut tenir les compagnies, quoi. Et alors, toi, tu me vois, moi, tenir compagnie à un autre homme. Au moins normal. Tu me prends pour qui? C'est comme. Donc, si nous avons la rabadia, bon, problème, il y a un je ne t'aime pas tenir les compagnies pour aider. Oh, on est sur une montagne, bon, c'est qu'on a tenir des compagnies. Oh. Tu n'as pas tenir des compagnies parce que là-dessus, à la hallucination, à moins de temps. Bon, ça, nous avons la rabadia, bon, on a bon, il a tenir des compagnies. Toi, tu me vois un homme tenir la compagnie à un autre homme. C'est quoi le nom de banane? Je sais moi c'est pour tenir les compagnies parce que est-ce que soit il y a un homme qui a le film tout ça. Est-ce que vous êtes normal? Parce que tu me vois malade. Mais vous êtes malade parce que nous allons comprendre le réseau le matin. Ngai oyena mopaya na yo, ngai na kende na yena kende ko tenir les compagnies. Nous allons comprendre le camarade tes andeni. Les andés il y a cigaron. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? De tenir les compagnies. Et puis ce n'est pas nouveau qu'on a eu. Ah, les andés pongo, comment on y parce que vous avez un problème là, il faut régler le problème de les alingaïtés. Donc, vous avez pas grande sœur pour en tout cas, au monde linga trop. Donc, le problème, vous avez régler, c'est un problème, na yo moko pongala ko régler na modèle et vous savez maté. Et vous savez maté. Si vous avez un problème, na yo ko régler yo moko, les angaïtés. Bon, il faut dire. Voilà l'ingoma là, n'ingaïka ko. Donc quand tu vas avec les autres hommes, c'est normal. Les autres, les autres, donc il y a un peu de ranga. Attends, vous devez aller à la justement. On va faciliter la tâche. Bonico, Boni. Dans ça, on a aucun dépêté. Vous ne pouvez pas résoudre le problème de la vie de Boyakina. Les animaux qui ont résoudre le problème. Écoute, viens, on va arranger ça. Bon, mais c'est quoi dit? On a assister à la discussion de la vie. Je vous avais dit dès le début que je suis fatigué. Il faut que je me repose. Faciliter ma tâche. Bon, je vais me reposer. Bon, je vous donne 10 minutes. Oh, c'est quel côté la chambre? C'est tout droit à gauche. Écoute, ma petite Paulingo. Là. Il y a un problème à résoudre. Et je te demande de m'aider pour résoudre le problème. En tout cas, na kokite. Na kokite? Na gali wala te pour résoudre le problème on a ebeli mutuna makolote. Bon, maintenant on suga nemi. On suga nemi. Dans un monde normal, il y a un problème on a. Mais il y a un problème là, il y a un problème na ngaite. Oya. Nae. Mama foto ni leta. Na foto na kucha boma. Mbona bino ku? So moja. Nae panati. Nini nae bigas. Yo so como so taraka na miso siko sana problem. Nini susu. Magu nae mkiranga mambo. Yo ni wako tumisana mingi na kama mbongo. Papa na bino sana mbongo te bozi bino boza bi yo ka kale nyo siko kama ko mbongo mbongo. Papa bino sana mbongo.
mikolo nga mpenza bafere ezotambola bien ti papa nga naza suna ndako te bandaka makambo mama ntango bayotika mama nake nange epali pati kasi mama azongi na ndako bongo bakende otiki opali pati bwana mama kuluta ta yo moko vraiment ebila makambo nyonso mama asalaki vraiment papa susu mama azongi se na ndako bongo ndako yanga na kofandela mpona zo éducation ya nani ya papa ou bien ya mama nzoka nde bino mpe bomonaki yango mabe sikoyo lipati yango nde nani aoloba lipati nange mpe nazoba lipati yango nde nani kasi lipati mosa papa te oya mondele sikoyo bokena ye kuna ndimi tokenda ndimini kutu problème eza te minga nasala nini sikoyo nga na kambo parce papa na bino vraiment makambo asali awa nga na binga nde namenga kofuta bamandi kutu nazoyoka soni mpona ya alobi agangeli ngai kutu awa azosilika ozokuta makambo na nga mpona nini nga nasala beso nazwa mwasi na ngai nga moko na otika bamandi papa na bino vraiment na ndenge aye kozwila mama na bino atika na bamandi nyonso ekamisa ngai oyebike biloko natika nga na simba ngo te nakokufa pamba te na lisumu motu ndenge wana ngangu naza na kanda na osu na ya ezaka mpona ezangi mbongo mpona nga namona kantiaka ondire yo moto kende kosola na papa pasongisa mama kosola ne ndingi nini likambo asoni ndingi wana ye moko pana mino toyokobondela mama na bino bazonga na ndako asombeli bilamba babiju batabo biso tokoki kosomba ye asombi ngai nanga asomba moko asombi mibale ezoyoka yo kuna na nsima do batabo eza kuna papa moto asombaki mpo na mbongo atiki na mbongo eza wana nalingi kosimba ngo te donc yo komi kaka bitambo otambola boye nano opesa bato ata mbote te mwana wazoyoka te bomona babokola te bongo une grande fille lokola oyeka okomi kaka bando gangela ye basalaka bongo oyebi te kakimi ndako akima ndako akende yo akimelaki ndenge yo mpenza ozala kaka makambo nyonso ifo otonaka kaka ebandelaki ndenge ndako akendeki mpa mobali to akendeki kotelengana lokola bongo aza wapi nazoya kokuta yawo bandaoso azalaka motu moko akimi fo nokuti epai na ngai zwana loso wana bongo ya kozwa eloko mosusu ya yo mpo kamwisaka naodongolo te me yo okamisaka nga baréaction no mosusu soki mwana azosala mabe quand même so nazoreproche ye koluka te opesa mwana motu makasi na misu na nga ata yo moko ezalaka bongo te yo okoki koloba ndenge wana me ozoloba na misu na ye mpo na kopesa ye motu makasi davantage makambo toleka ndako na bino eza normal epuis mwana soki boencadre ye malamu te boye soki kaka na kofingafinga na kobeta boye oyebike mwana bokoperdre ye po éducation moko azoso epai na yo na papa na ye eza nango te soki olingi koloba na ye makambo zela elera azalaka kuna epai na bino mais soki okuti epai na ngai okuti epai na ngai yeli makambo na ye azwa biloko na ye kolia azwa mbongo na ye c'est tout nga nayaki awa nayaki na makambo mosusu parce que lere nga na kokóma kuna kokoloba lisusu yo boye na boye boye na boye nga nazongi na nga bien na ndako nakomi na ndako nani lelo oyo okwedi ayela ngai yo aye na mutu moko na ndako mutu wana aye na ye alobi na ngai yo obandi na makambo obandi kasi soki omemi ngambo na yo wana na makambo no wana boli awa te nasi nayebisa yo soki omemi lisusu makambo na yo oyo okumbanaka nango wana awa lisusu te estce okokoyoka ta lisolo ntina suka te mpo ya yo esukaka mobali asali boye nazoyebisa yo kwedi aye mopaya na ndako mopaya yango aye na ye o te nani na ye na mopaya na ngai oyo bofanda na ye awa akosala 2 semaines nga mpe na ndimi na ngai mutu anga aza mwana moke mwana mobali mokolo to ndeni oyebi moto agence oyo ayaki awa nga nakami kutu ndenge nini bango bayebani na ye bon sikoyo nani nalingi na service bango biloko ya kolia namona kaka kwedi azobenga ngai o te mopaya na ngai oyo naza na problème moko fo na résoudre problème yango bokorésoudre yo na ye kaka ngai nga na ye na ndenge nini soki nyongo nga nayebi place oyo ozwelaki nyongo na ye te kende kofuta ye nyongo na yo o te il faut bozala ne chambre moko tia kozonga ozoyoka makambo kolia baninga nango ozoyoka kasi te yaka mpe onika oyo yanga nasepela mpo nasekisa yo yako simbaka ata na mapeka ye ozosaka nanga soki osekisisa kobeta soki obouge ka place na kobeta yo ozobosana makutu wapesa wo mutu makasi na kobeta soki osekisisa kobeta kaka sika sikoyo kamata bongo kaka sikoyo yakoseka kopomoni yanga nini ekola ko yanga na sikoyo ozosekaseka makutu na bien
Est-ce que mobile maintenant rose la moi c'est mobile mususu ayé eka na ndako. Le ba ina bino sala makaka te. Na ndako na bino makamoko sala makuna oyo sala makana bandako mususu te mama. E ko ngina ngo akozala eso. Okende bien hein? Makamoko na kogérer akoza pasi. Kasi na yeko yebiso yo mutu lobaka na ngai makambo. Kasi yebisa ngai te. Akwedi asali mabe te mama. Kwedi ayebi eta na yo ndenge ozalelaka. E ayebi kozalaka jamais satisfait. Yango na ke kozwila yo penza ovanda nango pembeni. O comprendre? Ozala nango en permanence ko? Po kwedi ndenge ko perdre yo te. Yo moko somona ndenge azolela yo wana. E solution ezali kaka likambo wana ezala pembeni. Yango na zwila en permanence evanda wana. Est-ce que esalamaka ndenge wana? Mais epai na bino makambo esalamaka na ndako na bino eza oyo esalamaka epai nyonso te ndenge nazoloba. Kozonga na ndako akwedi. Kobima na ndako akwedi. Na kozonga na ndako akwedi. Est-ce que esalamaka bon? Esalamaka bongo te. Yango pe ndenge akozwila pe mutu. Ndenge esalamaka te pa musu pa na bino c'est normal esalamaka. Mais so eza ndenge wana il fallait ayebisa ngai. Bon bakende kozwa ka mutu boyo po kozwa kaka oyeka ndenge wana. Ayebisa bongo le yoza yo ke nokumbana na ba secrétaire na yo na ba chauffeur. Na batu nyonso yo kumbana na bango tayiko yebisa nanu ke kwedi lobi na nina ya mutu na mutu boyo. Ya yo kaka yango wana so ba lobi na yo likambo ale. Otiki likambo nga na yeli yo ya sika obani makambo akala wana kamata pancarte tche partout ça ba banderole batu nyonso ba yeba. Nzela moko. Oh boni boni. So ya ndenge wana ngapi na yo simba te. Oh. Ya ka bongo te. Abro ta dit bateau c'est ça. Yo che mission ota ukamati volume solo ngo bo yo ka mission de. Ona cheka kuna chete no zilande melody en vrai nata. Na ngomi. Ah eza lelo. Ya ba. Bo ota na nga volume eza te mo. Teso e bani na mati volume. Au moins na sali provision na comme yebe. Et c'est petit comme on a comme mama. On se voit. Le va bien. Na multiplier. Non, fille de papa, ne le va bani ma bé. On se voit. Non, on se voit que pas ma groupe non kate. Ah, est-ce que on pas ma groupe? Non, non ba na ba lo so na so sikuna. Apesinga lo so makayabu, na mbonga apesinga wa so bi ba matungulu, ba episika ko moni zaki wana. C'est tout moi, tout le way bien so comme ça. Na so mi panzo na wala mba na su 3 kg mo. Encore, on est là, lia bien. Non mais quoi? Na mona oyo kuma tiba lundi Ada tu mercredi koko. Nese na ti pati. Niso. Mama e so na ndo biso ndi mateme ya solo. Obi ki na fanti ka papa bo ngo boye. Mama na kada na koti mama. Azoli kuna babengane. Ngakuna bali na kata ko lukanga ko bana ko komeka ko bimatenga na bimaka na kanda wana ngala te alandinga. Tapana zuka lo na cheko temtu net kut na monyetu. Abana tuna ngawo ko sanya. Okomi ko telengana. Boina ba lobilo beka makame fala lo bala na kipeti. Na esi ma kutunga bipesa nga bilo na yela ki pona simba kutunga na yo zo mbongo na kindi. Oba kutabio kota kuna na cuisine taba bilo za no zo mo go zo mbongo na pesa. Na ko tuna na cuisine. Azo sa mama kuta lobi. Donc lisola on ngeza ki papa eli mobali mususu na ndaku ko mama bima mbali wana. Ah, c'est bon ba ja pa pa ko. Ngana fana na papa na sazo mobali kuna memela ngai na kata ndaku ponga la bima naye. Beti. Ona mona zo bitu na ngabe se mo ko sana mama ndaka libala. Ki azala dona ngo. Mobala ela mwasi na mobali mususu. Te sengo. Bakangi nde na mobali mususu kata ndaku. Obika ndo lobi ko ndo mwa kuta lobaki. Mama kuta lobi lobaki yo nde bakangi na mobali. Ko lobate ki o ba memela mobali mususu na ndaku. Mais ya lobi ezate ki o bakangi na mobali te zaka ma papa aile mbani na ndaku. Ah, dimité. Oui, bi parti lobi na li bien te. Na bi tati parti ko to mona na makambo na tous les deux côtés. Ce qui vraiment ça solo ki papa mutaki na mobali wana ndako po mama bimana. Est-ce que papa mutuni na ça bien? C'est solo wana mutuni ça bien te solo. Pourquoi moi mobali za moi si bo lula lo pa diamant ngwana. Oko no yele mbali na ndako. Au moins il a vendu peu la raisonner sur vraiment eza bongo papa c'est gaza malade. Et on a mon madame nazonga na ki no fana pemé na papa. Pour de tiki mo boy vraiment eza moi danger mo pebo. C'est mala ko boya jamais on ne pas papa. Bino asa papa na o eza famille na o.
mais nde mpo na nga mpenza kobosana donc na bona kufa avant naye kufa mwana mokele maani bimba na kobundala libala maangu bima pardon nga nde bosana naza kuna te osisa papa posa te wana kutu nga na wakota te nga susi ndenge ezaka ya santa papa pauvre mwana omona papa aza malade. Oui. Oui, entrez. Oh, bonjour, mère. Ça va, ma belle? Bonjour. Vous avez bien suite. Yo, Chaba? Ouais, bien sûr. En personne. Ah bon? Il faut changer, hein? Nous avons pas raté, nous avons au Canada, avec Lopi. Ah bon, il y a un peu de soutien. Vous avez le cas? Non, mais où est l'Openza? Ah bon, on a dit. L'hôpital a commis à Gishasa, mon thème a petit pam. Non, mon cas image non, il faut aller au hôtel à ma belle. Il y a un hôtel là. On peut se faire ça, le sourire. Faut dire que ça bien, famille paye bien. Bon, Bolingo. Bolingo paye ça bien. Vous avez le courage de retourner. On a qu'à vous au salawa. Wana yemoko. Yemo mtaza ukangama ngati. Madame Té. Bon, en fait, ngape na yaki awa, tazozonga disipe. Ok, ne Canada au Kala? Ça fait 2 mois. Nayaki ki pour nasa mariage. Oh. Au Cameroun. Mariage? Oui, au balade. Oh, wana. La bengana est déjà wana za moi c'était hein, na ofante. Nayaki quand même il faut nasa mariage, na ko fanda ka beauté, au moins homme d'affaires quand même il faut ça na moi si. Et on a décidé qu'il y ait un mariage. Mais les Camerounais sont là, ma belle, comme ce mec au Cameroun. Habitant dans le Canada, je m'en ai sali rêve dans l'autre. Dans l'autre qui est un mariage. Tu vois, c'est que c'est un mariage. Mais je suis un mariage. 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 Donc, rêve, il faut ça quand même, et ça l'a réalisé quand même. Bon, en fait, il y a un cadeau. J'espère que le cadeau est un cadeau. Et ça, je suis un peu de il y a un cadeau, à monter. Parfait. Merci. Ah bon? Bonjour, chérie. Bonjour. J'avais un bon nanga. Kana nikujaga na bambanga mbanga mbele. Kasi leo nini? Leo nini? Utuna sio leo nini? Oh nani? Pourquoi il me chante je fais la comédie? Hein? Uzuma chauffeur a kweli ukazi usipeleka sikona sio kweli ya ka chauffeur ya sio mutamusana ya donc baduzo wakando ya ngana na pasianda kaka. Chauffeur a kweli alomba awa kende kutula na zo reconnecter yeti. Akende so Canada ndia ya lobi alukoki moyo kwa mama problem na kweli ngana alukoki moyo ama na kweli fa. Est-ce qu'on a pas mal ça maboko? Chauffeur a kweli. Bon, tu sens pas kabela pa fuko zo ate papa. Tabule azali na raison. Bala chemin mutozo faut aller kana ende ngani. Ngana autorisé mais c'est kweli ya ngana tipote. Mais c'est pas tout le monde akana yawa. Neso banda ni loko. Aroya, mudio se siko kwa yaka. Ngana biso soka ngana ngana pasana pour me sekondi pour maintenant c'est pour tout le monde. Na biso ko banda lelo longa motema na yo. Ngana oli ba desili. Neso ni ngana sili. Masasi. Masasi mi problème ni ngo silika, hein? Não tem problema nisso, hein? Ontem que não me falou que ele quer para política. Como é que vai parfait não? Pouco não acaba problema, nem se que deixar não vai nangai. Hein? Que na linguete, que na eu bima na eu quendi. Pouco não acaba problema. Eu não acaba política, como vai para política. Eu também para política não mostra aí. Só mobile só aqui, muso atikalite. Mo kwa atikalite yo, ngasi ngana bisona linguete, eu sabe kunanga, não tem que saber kunai. Boniko. Bona pouco na zoya. Mbali só aqui, mbali. Mabele. Kola mbele hata mbinzo daolia. Kende kaka niko mono tika kaka kende kaka. Na kepe uzo bilama na zoya na pouco. Kuna mkelo tu kama problema sanga timu.
Papa. Quoi? Naza mobile camarade nanga moko aza médecin, aza neurologue. Et on a gagné rendez-vous pour le lobby. Pour les gens qui RC l'équipe. Quoi? Parce que je suis malade? Hein? Ça va pas, non? Papa, ah oui, un peu bien. Ah, et puis que ça, papa, là. Aza neurologue, toi, là, vraiment, un spécialiste. Là, je vois, on va Eh, papa, le plus que je rendez-vous, vous verrez que je connais bien. Dis. Tu me vois malade vraiment, moi? Mais finalement, papa, on a compris de soutenir dans le d'accord. On a malade, on a malade, il faut manquer la zone, ça pour la salle, est-ce que vous avez malade, moi, qui n'a d'accord? Si vous avez dit que vous avez l'équipe, il m'a dit que vous avez assisté dans la scène, vous avez papa. Va te faire soigner toi-même. Vous avez papa, on va aller mais on va aller faire pour la bêtise à boiter papa. Mais papa, ça quand même moi mon qui était là sur la scène ils ont les galactes d'accord, on doit comprendre. Tu me déranges? Tu me déranges de papa alors on va prendre la J'ai un problème que je dois résoudre. Tu comprends pas? Oh, de façon on résout des problèmes, il y a solo là. Non, on aurait préféré au bimana que le temps pour les gars, c'est ça la scène, on a bêtise, boy. Tu es en train de me déranger, tu ne sais pas. Parce que moi, on est dans l'hôpital, il y a un médecin qui a contre toi, on a 400 ans, on a un pété. J'ai un problème, je te l'ai dit. Moi, vous touchez à tout. C'est bon. Des qui ont les cas. Papa, dans une petite que vous voulez rendez-vous, pas camarade, dans la neurologue, à l'iguer n'a été. Ou bien d'avoir de quoi, moi, il y a un problème. Voilà, madame. Mais qu'est-ce que ma moto est bizarre? Hein? Ma moto est bizarre. Oh, moi, vous pouvez là, tu n'as pas la télé. Parce que vous dites que ma maman, je connais ça l'année. Hein? Mais vous avez la seconde, la café foot. C'est mec, hein? C'est mec. Vous êtes malade? Moi, je suis malade. Mais je suis malade. Boni! Bimana, vous avez un locataire. C'est ça qui me bloque. Donc, il y a pas de pour ma tata, il y a pas de pour ma yé. Et le monde vous sommes au salon, et on commence à niveau. Papa, agence. Bonjour. On appelle ça bonjour. Le bureau de l'agence, c'est comme une chambre à Moninga. Hein? Oui, bureau comme ça, on a 4 ans, vous êtes comme un peu. Et qu'on coûte bien cher, bien le soir. Et vous avez pour tout mon côté. Comment? Bon, il y a seulement 4 ans qu'on va une bureau comme ça, là, nous allons comme une année. Nous voulons pas sortir qui était. Ni kamni nanga. Ni nyango yo mune mabia. Donc, nous saluons les amabétés. Ni nyango. Alors, nous avons besoin de normal, je. Tu vois. Quoi? Vous n'avez rien fait. Maman ndenge ozotomboka wana ozolobaloba oyebi nga naza moto agence namena makaniso ya mabe oyo elingi eyela yo wana sala lokwa longolango nanu monanga moto agence ndenge oyebelaki nga liboso parce que nauti na chambre bien sûr yango na bilongola makanisa mabe po moto azokota na chambre nakozala kitoko bonana kitoko nde naza boye te mama kutu baza oseka makasi kutu mpo oya na retard. Enfin, nakati ye pe akozala pe na bilamba pe kitoko boye te soki eza ndenge okanisaki wana. Je crois que oyebelaki nga naza moto agence soki un homme sérieux bon nakanisi oyo tu naosala oyo naosala mosala kokasa te ke naosala na pamba to naosala nabebisa foi te naosala nde mosala donc nazosala test meme tosala test ya sida bongo komi na bachambre ya bato mosala yango bongo eza likambo ya sida te. Kasi malade ni yango ezali couple ezali malade naosala test ezali kaka sida te mais ezali osala test na makambo nyonso nakoyebisa yo test ongo nasali eza couple moko eza malade mais nga na moto agence nalingaki nde nabongisa couple nasoigne yango
M. Kodi, c'est un homme sérieux, c'est un homme respectueux, calme. On va tout respecter dans le quartier, tout le monde. Mais dommage que l'apparence trompe. Oui, je dis vrai, l'apparence trompe. D'après test nanga. Parce que l'examen on a ça, il a moniqué. Il y a des défauts mon quoi mon nene na vie naïe. Oui, mais il y a l'apparence trompe. Donc des fois, ils allaient pas à mon nene ou c'est que tout le monde est égoïste. Quoi? Oui. La preuve. Égoïste. La preuve en est que na moi problème li kambo ya muke. Oh, tout ça na mbiso mbale na sengi moi sinae. Mais après singa moi sinae pe, na moi li kambo ya muke. Comment la preuve yango? Mais c'est que dit na kosi, na le vrai. Il peut tout sacrifier. Après sa moi sinae, après sa chaise, après sa télévision, après sa congélateur. Juste pour sauvegarder sa dignité. Elle a gardé la dignité, mais elle a gardé la preuve, après, c'est moi qui ai pour la dignité. Pour les gens qui ont été oh, tous les gens qui ont été moi, maman, je teste. Ah. Côté, il y a moi aussi. Vraiment, il faut ça, c'est un dégonon mingi, aza malade. Ça, c'est mingi, vraiment. Bimi, c'est un liboulou, anakasa liboulou. Aza très sensible, trop sensible, je peux dire. Surtout à la forme masculine. Il y a un épisode qui couple les malades. Voilà, des fois, il y a moko na moko, la tête sont na sali. Parce que ce ngai na zana but, on a zaï Golanda. Il y a des tests na zaï sala na couple. Na landi but nanga ya one zai kotala na wa kotenga mise yango te mais soki na lata ki mobali ke nazala un homme natala epe mwasi ndenge ya chaki ki mwasi comme aza trop sensible soki ya chaki mwasi nga na chaki mobali mbele na bosa na ki but nanga na linga na katsa pe mundelo pour te montrer maintenant que na chambre na sali lokote à ce que toi tu pensais donc na sali lokote mais test nanga na sali yango wana la couple malade. Mais papa Kolindé c'est un homme malheureux. Donc c'est comme Yépé Azali, une femme malheureuse. Mais il faut tout soigner bango. Il faut sembler la mingi que maladie est na bango mi balé et kota et pas moi na bango te. Comme nous sommes ces bébés na couple na bango nous sommes ces bébés. Le seul obako soutiré na kati au moins moi na bango. Que tant bango ba baby alors maladie na bango et moi na bango te ya wana que en tout cas faut stable la makasia bon ça que maladie na bino moi na bino te donc yenda zali moi malamu comme aussi je crois que na ndenge zali parce que na bala pena noté so na sisi test nanga c'est tel que ce qui m'a canisé de la prendre en mariage je verrai mais non, tu as un test dans un tu es mariée à Mabélé, non? Mais c'est Mabélé, c'est notre cas. Elle aussi, Zaka Moussoussou, en famille. Bon, je crois que c'est presque tout. Bon, Naï. On a 5 ans, mais Kodi, on peut s'engager. Bon, on peut s'engager, on peut ça dans 48 heures. Tout le monde en a. On peut financer, on peut en profiter. Quant à toi, Bolingo maintenant, tu sais là qui, on s'engager, on s'en va na bala na yo. Bala no yango yo, on se zonge na kati. Alors yo mo ko bombisa yango très bien, parce que ce ko lengi yango to bombisa yango bien te, oyo yana sima. Son baby, c'est ton affaire. Ok, je vous remercie. nzoka ndenge na mabele bozala kaka olio lobaki bozala kaka na mabele mosusu ozoluka kaka baminono mosusu ezanga ntina
Donc on est beaucoup tard quand même. Ne fait tout dans la paix. Eh bon. Hein? Bon il y a ça. Bon on est bien oui qui y a quand même. Tali commandé il là. Oui, entrez. Bonjour patron. Qui t'a fait entrer? Hein? Patron. Toi tu oses entrer dans mon bureau? Non, de la part de M. Massas. Dis-moi. Ah ben il n'a remettre enveloppe. Massas. Oui, patron. Pas. Non, nazali na bureau pas naï. Bon, où sont les négatifs? Hein? Négatif. Négatif, il y a. Naï bien voté, hein? Ceux qui ont mis naï bien. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Vanda continuer de se moquer. Nasikaki Joana nakendaki. Ni tana kumi na ndaku. Likanisa elinga que na prometaki au mariage d'oublier sala kingane na silika na kendaki donc nde na isikoyo na inde ko confirmer yo libala ona prometaki yo na bisaki OK libala ko salama même à Chassate même na Brazzaville te ata na Gabon ata na Poto. Merci Massas. Oui, nous c'est qui wana. Au c'est que nous kapamba, ça le pega bien lokolo. Et ponga pena sika ikomi tungisa Massas sitiki pona nini na makambo ya libala kuti nasina kamera ya domicile pona makambo libala na biso. En tout cas ça le bien lokolo zongi. Ba photo yango yo. Kasi ba photo na ngati. Oui, ba photo na kasi ndena prometa ki libala. Nous zongi c'est on est. Ndena zongi ba photo atanga ite. Mudna balio mais mobali muso awepe ko bala yo non ozali bala et là on a promis que yango on a problème nous ezali ozali bala pour nous atteindre. Alors enveloppe oyo o fongola ngote so lingo bebisa makambo nyonso te o garder enveloppe ndenge za boye o pesa ngo monsieur Kwedi so li makambo nyonso ebeba adongo fongola ngo. Mais et ça fongoli yango yeme se ko dia ko yeba ko fongoli enveloppe oyo ko fongola ngote soki mukolo ya ko yawa o remettre yango o mona yetanga ko fongola o ya ko yeba ezama kamuna yetali yote mais yepe ako peso enveloppe mususu alors wana ndi ezali cadeau onga na bombela kiyo ndenge na prometaki yo mariage et eloko wana nde ekosalisa yo pona mariage na yo okosala na mobali mususu Makambo na so comprendre pena madame. Yo benda ozaka mbikudi, ozaka magicien, ozaka prophète, oui ozana nazo comprendre au jusque là. Depuis na yebi yo ti siko do nazo comprendre au kawati. Titozo koma na suka. Omoni ni bandi na bisaka OK. Tant mususu to ndi mape ba aventure. Na kata vie, on dit pas aventure. Omoni aventure ko memoni lo mo ya bien. To lisaka tant mususu ndenge wana. Donc na vie ko boya ba aventure bi boy la raté. Aventure mususu ye on dit na okoti moto. Au moins on réussir la vie mais il y a des aventures des aventures quand au côté on tourner ti down au moins ils allaient aventure mais ils ont même biso na ndenge ya bien et mais na ndenge ya bien siko bala alors je sais pas tout savoir parce que la vie sur le cul aux source ils appellent bien ti kuluka makamso ba bandeli na mote
naza la prophète, naza la mbikuri, donc on va source nangate. Contentez-vous de ce que vous avez. Ok, merci. Au revoir, à la prochaine. Ok. Ni masasi openda sana nani? Oui, entrez. On est coupé les roues. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. M'appeler. Oui, chérie. Bonjour. Bonjour. Kodi, oh mbali nga. Ayo sana. Mamoni ngo masasa yake masasa tikala nga envelope mo boye. Abaki na ngana pesa yango. Bongo ye pa remettre nga envelope mo boye. Envelope ngo ezana mbongo na kati. Ezale loko mbongo na kati. Nga na jupe envelope ngo na fungo nde na moni ezana mbongo. Mbongo nina. Mbongo epelebo. Onde basasa yebise nga ko remettre nga envelope ngo ezana mbongo. Mbongo ngo ya kado ya pesa permettre nga pona mariage. Mais ça, si on a besoin de comprendre, il est bien there. Oui, que ces messieurs, nous sommes bien un magicien ou bien un prophète. Bon, vous voyez bien à ça, c'est. Oui, nous comme la caille dans le bureau, après ça, une lettre, mon appelle ça M. Kwedi. Nous appelle ça M. Kwedi, attendre. Et puis, nous avons Kwedi à reprendre le boulot sans hésitation. A bosser ma camion sur l'eau et les gars qui nganaye. Nous allons expliquer comment on peut prendre. Dans la zone, moi, dans la zone, mon ami, c'est un mot. Fais un magicien. Ndio tunakie kuma kama wako wanangai elibala sina ndenge koma kile komi ngana yodo na kukopeleka na utoka mtu ngaza prophet azana nani kuti tunatundeka zose kaka anga tikale na watu na kuona mbili pa pesa ngao na hivi kesho ni nini sasa La zone, il y a un maille. ça va Oh, ça va, chérie? Très bien. Bonjour, maman. Bon appétit. Bon, patron, on a fait un soson. Patron, on a invité sur le maman, ma camarade. Ouais, mariage. Ah, bon, Ouais, en mariage. fait. Bon, non, c'est pas l'ami qui s'occupe de nous parrainer le mariage. Ok, ils ont problème, donc, Zoba m'a appelé, c'est surtout parrainer le mariage d'abord. Ils ont problème, ça va, on va arranger ça. Ok, merci d'avance. Bon. Bon. À demain, patron. Ça va. Bon, mais... Azoba m'a appelé, hein. Mais Kwedi, avant ça, le Cameroun, tout n'a pas eu pour si vous le lobby est au limite, ça n'est malade, vous avez que ce qui est Cameroun, ça n'a pas eu si bien.
namoyoka makambo to parrainer mariage ya ye na nani nazo reprendre jeu olingo jouenga na kati te. Il n'y a pas un jeu. C'est yo reprendre chaba po azalaka wana po amemelaka bamessage pa mabele donc likambo mabele wana notikali ti lelo. Il n'y a rien entre Mabele et moi. Yo mto bandi ngai te. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un jeu. Hein? Et puis, il n'y a rien entre Mabele et moi. J'ai repris Zévine, la bande de Torinango, tous ici. Mais nous pardonnons tout le monde, nous nous pardonnons. C'est comme ça que j'ai repris Chaba. En tout cas, la dit pas tout c'est ça. D'ailleurs, il ne peut pas plus jamais. Et c'est plus jamais. Dans la bosse. Comment c'est ça? T'as un bloc qui te bloque à l'X, on a 400 d'accord. Oui, puis comme ça, ma mère a deuxième de roman à bloc, on a côté. Bah, j'ai le figure de l'homme, même pas. Et c'est ma beauté côté pour gâter. Ma beauté pour me faire rater, elle va sonner moi elle mais ma maman n'a même désolé qu'elle a. Eh, ma maman désolé qu'elle a. À qui a zone n'est et ça maman. On va les avoir comme yo tombe banana papa bolo kana ke papa oya mama. Tu connais pour motiver maman ça le boulot la libala et c'est yo on a dans la maman la dino. Ah non dans le quoi. Mais c'est que là c'est pas ça ma maman. Là c'est les mères maman la mikolo wa. Na préféré na luka jeune garçon moi bien na fin d'année na bandela zéro a botate a balaté na bandela zéro. Pour que na papa la bino butu passe. Non mon qui boyolé il y a bon de la nana comme ko bon. Mais elle regarde ses pénis. On a dans le moment, atmosphère les zongi n'est zaki. Donc papa zongi bien, il y en a maman paye pour bazoni viendrait bazaka du bosso. En tout cas, des gars les zaki bosso drôle au moins sur le cas. Mais elle on regarde comme azon c'est chez madame ça. Bien les dans un conseil nous là bien les mines c'est bon. Ou côté yo on a la maman la bila. Ah papa ça maman des petite quoi c'est. Ya on a na mi pesi caché ngamo ko penda pas plus jamais. Mon père est tata mon bima. Non moi na mukina zo lenge les fidèles il tata mon bima zo ngela kama mama wana. Aboni boyo. Papa plus jamais. So mon ninga na esala ngelo ko sala. Et voilà on peut te pardon. Mo sana ko limo na papa la vidéo. Non ba la vie. Ouais bien ni petit. Oui mon belle maman hier mon tata avec sama gabajan so no ya ko boksa makamnanda. Abe bala. Oh. Abalate. Bon ninga lo bien mo ba balate. Abotate. Abia balati. Comment tu as dit que tu n'es pas bien balati? Mais c'est le nandima. Pourquoi c'est le nandima? Moi, je suis un peu de maman à Nanzambi. Nandima, maman. Mais bon, que ma prière nous joue, on a qu'à t'aider pour qu'on le boie. Ah, c'est ah, mais il y a ce qu'il y a là, maman, il y a deux euros comme. Il y a un balance, c'est que maman, on va au Jésus. Eh, je suis qu'on dit ma va comme ça, maman, là, à un torse. Voyez, sans. Nous, on essaie, maman, nandima, penza. D'où qu'on en a dit? Nandima, mon bon, non, beaucoup. Non, 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 ça me dit moi, quoi il y a pour se comme on a peut-être j'ai. Il y a besoin d'aller vers la papa, il faut plus jamais aller tout de suite. Ah, la fin de la fin de l'année. Il y a solo des non, ça solo. Il y a solo des bananes, c'est bananes. Chouchou. Non, l'autre. Et c'est non, l'autre. Ah, c'est bon. Ça va? Ça va bien, c'est donc on résout très très bien. Bonjour papa. Oh, tiens ma fille, ça va? Ça va. Ah. Bon, on dit parce que là, il y a pour les deux, ok. La mouille, ça ici, ok, qui va nous toucher la table? Non, non. Bon, allez, bye, à tout le monde. Il est parti. La vie est bon, ce qu'on prend la cachette, la plus jamais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ça non. Viens à l'hôtel. T'es maman de soleil. Bon, ok. Viens, ok. Oui, ça va. Combien? Maintenant, il n'y a plus rien. Toujours une vie dans ce nez, il est bien. Il y a solo. Impeccable. Et encore la loporie, c'est fou. Ça va plus dur, toi aussi. Mais oui, quand on a en banque, au moins le sous-sol, au bout de sous-sol. Donc, il y a là, il est belle, bilamba. Oh, dès que vous avez gagné, mais alors, si vous avez bien, vous avez un liquide. Il y a un liquide. Il y a un problème. Ça veut dire que. Les ongles bien. Ça va, dans la beauté. On va pas y aller. Tu laisses la chaîne de l'eau, on va monter sur mon terre, ça là. On va manger. Bien sûr, quoi, n'était. Puis la collade. Et si, on a un peu. Bon. Les ongles, les sautés. Non, c'est ça. Bourreau.
Dans la chauffeur, on a chaque chose qui est moustala. Qui te vient la tête. Ah, mais ça fait monsieur Tozoni. Hein, des petits cala. Ok. Hein? Évidemment, on peut pas la tête, c'est ça. Non, c'est ça. Maikas Maya. Minos Kabuya, Sole Kosila Sena Liwa. Agence Caprice, PDG Ada Omole.